voilà, Mbote Bandikou Balanzi à Bio News Télévision, la télévision autrement. Merci pour votre fidélité, confiance et les abonnements de partout où vous êtes. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames au Yoba, Kota Labiso, de partout avec attention soutenue. Merci à vous et merci à tout le monde. Merci à notre sponsor officiel. Là, c'est FBT Misalande. Et merci aussi à le bien-être universel, vivre pour les autres. Là, je vois la maman présidente, maman Cynthia Ali, depuis quelque part, Minouche. Vraiment, ça fait du bien ici de savoir que tu es là, vraiment motivé pour vivre pour les autres. Merci beaucoup. Merci aussi à maman Ginette, maman Sarah Wassitou, notre CG depuis la Tunisie. Merci beaucoup d'être là, scotché, branché et motivé pour le bien-être universel. Mesdames et messieurs, au rythme toujours il y a d'actualité. Basango, Oyo, Wapi, Mokil Mobimba, baza vraiment attentionné, baza vraiment na regard sur Yango Kobanga, moi makambo belé auto bengi na kombo ya virus Corona. Donc ils ont ça là vraiment pas si mingi. Les gens se posent des questions où ta wapi e bandaki na bamboka ou e bandaki na ba continent ou e bandaki si lelo se retrouver aussi na kati ya Afrique, particulièrement à na kati ya RDC Congo, Kinshasa, wapi virus wana et komaki. Tant de questions, tant des analyses, on se pose des questions de part et d'autre. Est-ce que et ben mituna izole kamingi pe biano ezalité. Voilà, on les lots vraiment na meka ki un peu ko sola ko beta pita moi masolo muke na bande ko pe ba yebi bambia ka ba mpaka na biso ba vivaki kalanga na tuni ba mutuna na bi. Est-ce que vraiment bino bobika ki na village bino yo bobotama na mboka si peut-être lo mo ekomi na mboka bosala bwanda ko sala nini et lo nini bobanda ko sala mingi po le lobo éviter yango to betaki masolo omoni ki ba paka ba mama ba yaya oya kala ba papa ba pesi non to biso to banda ko sala ba to banda ko sala boy. Voilà yango peut to bino mais corona virus oyo ezokoka ba température ya likolote ezokoka vraiment te chaleur ezokoka te to meka ki kota la par rapport ya banaliste sala ki o ba mituna biso to ki pa ba mpaka ne ba beteli biso to comprendre que non c'est par rapport ya oyo ya linema oyo par rapport ya makambo oyo c'est que température oyo ko boma vraiment malade oyo. Voilà pourquoi to miki pe ko kutana mama Solange Pindi o wapi lelo to ozala na ye to meka pe ko so na ye. Bonjour maman Solange. Bonjour monsieur Daniel Ebika. Qui mezali Qui mezali. Voilà na mo liboso na ngai ba nzete belé ba makasa. Oh wapi nazomona makasa ya mutuzo, nazomona makasa ya safu, nazomona makasa ya savoka, nazomona lumba vraiment. Mais na rythme na hotel ko sala nos na nga na beta ili solo maladie ya corona virus o ekomi o mokili mobimba to ko banga o to koti bandaku ba konzi ya mboka mbura matari kute pesi biso ba ordre que non mota sala te école ezala te classe ezala te église ya ezala te donc losambo ezala te donc bato noso ba ko banga mais to pusani pembele no yo to ka quand même ba secret o ebomba mina kata makasa o beta moi lisolo sango ya coronavirus ekomela ki yo lo lengeni papa na sango oyo ezobangisa biso makasi sango oyo ezobangisa biso makasi donc eza pasi kaka eza pasi donc nzambe ezalaka likolo na biso tozoyeba te sango oyo ekomeli kaka na mboka moko te eza monde entier. So totali bien eza bapibisio ya nzambe bapibisio ya nzambe parce que tozoyeba te tokima wapi ezalaka na esika moko oyo tokokimela ezalaka ya nzambe. Soki lelo tosangani awa po tobeta lisolo oyo ya bamatiti oyo eza parce que bokono oyo ezokoka chaleur te ka ndenge olobi tokutanaki na bakolo na biso tomekaki kosolola baexplike mpe biso bakisi bango liboso na kala bango bandaki kosalela bakisi misusu te quoi. Mpona na bavillage bazalaki na bakisi te lokola baaspirine banovalgine bazalaki nango te mais quand même babandaki mpe kobela babokolo bando osilisa yango. Bakisi te oyo bandaki kobikisa bango eza bamatiti oyo eza liboso na biso matiti oyo eza liboso na biso eza vraiment kisi makasi. Ntango tovandi tokanisi tomoni ke bokolo oyo ezosenga mingi chaleur yango moni tokutanaki na bampaka tosololi na bango bamiki mpe koexplike biso koma tokoki kosalela yango po lelo tolingi toexplike bino koma tokoki kosalela yango ensemble na bino tosalela yango ensemble na bino po tozwa kaka solution donc ndenge eza boye
nakini awa misala eza lisusu te baterrasse eza te makambo eza te eza mpona intérêt na biso bango basali mabe te bakonzi balobi tovanda nano na bandako eza mpona intérêt na biso parce que tu as déjà la camoko autant que kufa déjà donc protéger quoi voilà parce que ngana omi tout na ba question Mama Solange ceux qui owapi mboka oyo baza développer mboka oyo le logement to kolo ba que vie na bango social c'est bon mais mboka wana pina ke bali wezo bec ils ont frappé cause ya virus mais combien plus forte raison que biso mboka oyo aime sous fièvre to ko gérer en moté aime sous malaria ko to ko gérer en moté ce que ce que komi pina ekoti na omona nini to ko kufa na omona ningi makambo ezali belé voilà pour se protéger tout le monde qui bande ko ba pesa biso ba leçon déjà il y a un docteur à l'obéki non moto azuna nous maladie ala ta cache moto ko la ta cache eza moto oyo aza déjà infecté na moto oyo azo traité moto oyo aza infecté donc docteur oyo aza na contact na moto aza infecté ne akoki kolata ba cache wana ça sert à rien na moto oyo non aza infecté te alata cache wana voilà mais du coup maladie selon ba diagnostic ningi ezo salama de part et d'autre ezo koka température moko ya likolo te du genre que biso ne toza boye mboka na biso to na moyi hernion so belé mais na bandeko baza libanda mboka o bazo bika de partout mali les belé place finalement virus azo maintenir mais non eza na ba solution moko mike o wapi lelo Mama Solange o mekampe ko expliquer biso to expliquer pe ba téléspectateurs juste pour sauver des vies pour bandeko ko kufela ezaka affaire ya mokete tu vois ko zala boye tozo vivre tozo mona na bandeko de part et d'autre ezelo ka mokete or misa lelo to moni ba misala nyonso eza handicapé biloko nyonso ezo tambola isu bien te parce que ezala makambo belé fallait salama et salama te vis-à-vis il y a maladie autosana parce que eza ko se transmettre rapidement tellement que na yo dès toza boso ki ngana nango to yo za nango directement il faut na za nango donc voilà un peu tout ça l'effort tout ya to meka ko solula et nenga ezala ne ba to se protéger air nyonso to za na ba gel na biso ba gel à main pour se protéger à air nyonso et ko sokola toujours maboko na gel mais juste pour na ko bomaka air nyonso ba bokono oyo ye ko bebi sabomo ya bato na kombo ya coronavirus. Maman Solange malobomboka yo pour na ko expliquer ba ndeko ba otala biso de partout pour ba yeba lo lenge nini ya ko utiliser ba kisi auto moni na makasa tellement nous sommes bio et voilà pourquoi to zongi na naturel pour to me camper ko sauver pe ba vie ya bandeko mususu o ba otala biso peut-être ezateka que ce que se sentir de yoza oza déjà na kati na maladie yango peut-être ko za nango pété mena ndaku loko ezo climat chaleur ou ça est la ngopé au côté au ça est lié à chaleur de façon que avant maladie quota yo ça a déjà chaleur wana et ça là vraiment bien. Merci beaucoup Maman Solange. Daniel le bika ngala ngena expliquer kaka bu matiti na biso o toza nango awa nazana lumba oh lumba OK nazana mutuzo oh mutuzo OK oyo eza makasa ya manga safu safu te oh makasa safu OK oyo eza makasa ya avocat OK oh ya manga yango na se OK ya manga yango oyo nazala yango awa donc makasa oyo tokozwa yango tosali yango nde tosalaka légume katikati yango bien tolongoli kaka banzete oyo minene fo elonga tosali yango kaka boye nde tosalaka bandunda na biso tozwi nzungu tolakisa bino mpe nde tokosala yango tozwi nzungu na biso tokotisa yango na kati totie mai donc totiaki mai totie yango na moto il faut etoka vraiment makasi toki pene comme si mai pena vert ebimisa mai yango vert mai ebima vert soki etoki après tolongoli yango na nzungu wana baloli yango ata na bassin moko boye tokoti tovandisi mutu tozwi kiti ya mikuse ebonga ovandi okitisi mutu na yo
to zipio elamba ovandi social kaka moto wana ekota ezwayo chaleur wana parce que yango ezosenga chaleur nde ezokimisa yango social ka moto wana ezwayo. Donc si je comprends bien Maman Solange au classier Maman Titi Nayo très bien tozana makasa ya Savoka tozana makasa ya Safu tozana Mutuzo tozana Lumba tozana makasa manga osangisi yango ochango na kati ya nzungu otokisi yango etoki makasi apo bozima yana bobuaki na bassin moko munene bokotisi mutu elengi na kati c'est ça kotisi mutu avandi na ebonga moko ya mukuse avandi azala sikate na moto nani wana na moto wana akitisi mutu tozwi comment elamba na biso tozipi ndenge okitisa mutu bongo chaleur wana ebeta ye tant chaleur ebeta ye akotisi chaleur wana azomela yango ezokota ye quoi après to gérer ebete to taba na biso après 10 ou 15 minutes tolongoli yene na mbana tanga kolwamuka akofubongola mutu akotoka makasi vraiment tanga kotoka makasi wana kozwi makasi wana okoki obomba ngo mpe okosala yango ata 2 fois eza problème te po kozala yango 2 fois bakisa sumwa miyo miki otokisi yango lobi mpe kaka kosala yango le même en tout cas wana vraiment ekesunga biso. Donc si je comprends bien dans les 3 jours déjà ce qui les lots c'est dans le lobby 2 ou 3 jours déjà ils allaient bien. Donc si je comprends bien sur le côté na mutu faut finir kailamba. Ouais, faut finir kailamba pour toka. OK. Sous forme de tout ça la besoin de visage. Ah oui oui. Donc faut toka, donc toka. Na tamba kolongola au moins vraiment au toka makasi tina suki. Au toka makasi donc moto na vraiment kotio. La chaleur en était que tout a maladie nyonso après et dégager maladie autobengi na kombo ya corona virus. Voilà mesdames et messieurs. Minito yo eloko tozobunda nango tozoyeba te tosala ndenge nini mais au moins bapaka na biso lokola baexplike so akiso bango bande kosalela tobandi na yango voilà. Merci beaucoup messieurs dames, vous avez compris là c'est notre maman ou intervenant qui juste pour nous repérer sa biso quand même idée par rapport à yango et ça makasa ya avocat makasa ya Safu Mutuzo manga na avocat ne basali mélange nango batie yango après barozwa moto bakotisier chaleur température wana ezala élevé zolo monoko ekoti na kati et tinani ne sala que et dégager malade à Kima pendant déjà 3 jours et ils allaient malade mingi. Voilà, nous sommes là juste pour aider les autres, pour sauver des vies de part et d'autre, comprenez. Vraiment le monde est dans le choc, le monde partout, tout le monde en parle. Nous sommes dans off, ils ont salaté, l'eau moroté, voilà. Le lot tout ça la posate que tu fais na banda pour vivre en dehors. Tout ça là tout le monde a musica mais na Kinshasa on a des comités on te prévenir déjà bana Kinshasa pourquoi pas bana ya mokili mobimba place aux amis mais quand ça la formule oyo et ça la biso bien tout que na biso na pratique de jeu hein tout mais quand on la kisabaninga bandeko bayaya au bateau la biso de partout. Un grand merci maman Arlette Céline Kilolo, maman Irène Okaninda, maman Fifi Mafwani, total quand même déroulement et nous sommes à travers maman Solange Pinzi to Mekampé, biso pe na bandok ba maman to c'est la ngoba na to c'est papa to kota kata moké, il suffit que tu respires moké et ça la biso bien hein? La grande famille le Bika et pourquoi pas celle qu'on appelle Mimi le Bika les regards d'une femme responsable et de partout où vous êtes ça fait du bien. Et numéro de Malungu, merci beaucoup pour votre attention. Tout Landa, maman Solange, tu es banen toko ça la biso très bien. Tokende sikoyo na biso na bana osala musala botala ndenge na osala comme ça bato bazali banda mboka baye bapeka ndenge nini to osala musala na biso Blondi teka otala déjà mamango oyo mama alakisaki biso yango oyo oyo mama na biso kusisa alakisaki biso yango oyo tokende osala ngo ensemble bongo osala ngo elongo na famille na biso doye Pindi bino nyonso esika bozali Christine Pindi bongo na mosala oyo leke tozosala po tozala kaka elongo oyebatela biso nyonso. Merci. Merci beaucoup messieurs dames, on va suivre et on se retrouve après dans notre plateau pour clore notre émission. Vous avez compris l'intervention par rapport il y a virus corona oyo et touché monde mobimba. C'est parti. Mai nanga yango yo na tshela nzungu na ningi siko na tokisa makasa nanga kande na bisaki bino oyo eza makasa avocat ya Safu oyo eza lumba oyo eza makasa ya avocat oyo eza Mutuzo
oyo eza motuzo oyo eza motuzo natie makasa ya manga natie presque makasa na nga nyonso sikoyo natie yango na moto etoka comme ça soki esili kotoka nde bomona ndenge nini na kosala mosala sikoyo mutu na ngai yeyo nazipi ye chaleur wana ezwa ye donc une affaire à 10 à 15 minutes tolongoli ye moto wana ngai ekota ye molungi wana ezwa ye nde omona maladi na biso ezokufa ndenge bapaka balakisaki biso totalaka air na biso 10 minutes so ekoki comme ça tolongoli nalongoli ye bino moko bomoni yango nalongoli ye bomoni ndenge atoki ndenge atoki bongo température wana ekoti ye vraiment makasi atoki ntina mutu bino moko bomoni ndenge atoki ndeko mama vanda na wana voilà tokomi na suka mpona bandeko oyo balandi voilà tokomi na suka mpona bandeko oyo balandi mosala na biso yango tolakisi bino deja tosisi mosala na biso oyo amoni ya comprendre te abengi mama oyoki ndenge nini ndongo okoti oyoki bien clair wana ekoti yo sikoyo oyebisa bandeko na biso nini oyo balandi nde tosala misala na biso baboya te ezali maladi wana ezali baya basunga bango na bakasa na biso ya bokoko oyo eza bokoko pena ezosunga ezosala. Ah, mesdames et messieurs, vous avez compris déjà des retours sur ces plateaux, vous avez compris avec l'atelier de notre maman, je peux dire l'atelier, hein, de notre maman Solange Pindi par rapport il y a formule moko auto mécanique mona bon la manière doit tamboucher mais maman Solange c'est pas facile hein, mais il faut le faire. Ouais. On a choisi. Voilà. Il y a des photos ça là. Pour la bande de Bonabiso au Bazali Banda. Adjan Teka, Adjan Pindi, Binomo Bomoni, Bakisto Lakisi. Ben, tu as pour nous sur Tolandi, donc il faut y toquer parce qu'on a eu le temps. Hein. Ouais. La zone à Tena, Bayanangai, Adjan Pindi, autrement dit, Yobo Yebi, Moussal Nanzambe à Tongo. Bota Bakiso yo, Dengi Tozo Lakisa, Boye Bilopo Garaningo Salango, Blondie, Pindi. Papa na Roméo, Omoni Ganet Tosali, Tosali Longo na Bino, Poto za la vie pour maladie et monde entier. Zamba Sunga Biso, Bate la Biso, na Ebike, Ekosim et c'est Simbi.
tosali bomonde yane nasali musala na ngai nasukoli biloko patiti wana natiango na ndungu etoki vraiment makasi omoni nde navandisi ndeko na biso na se nakotisi ye na koma mutu na ye na se nazipi yango po soki asisi kotoka il faut atoka moto akotoka chaleur wana elekaka makasi aotoka ntango aotoka tolongoli totala 10 à 15 minutes nalongoli elamba wana et après moto wana soki ebeti voilà quoi yango ezosenga kaka nde chaleur faut chaleur donc chaleur kaka soki ekoti ye c'est bon bino mpe bandeko na nga bosunga biso bino mpe bosalela yango donc ekosimba tozosalela yango tozosenga mpe manzambe esimba. Voilà, merci beaucoup messieurs dames, vous avez compris, nous sommes presque à la fin de notre magazine. C'était là juste pour spécial virus Oyo, ils ont attaqué monde Mobimba et vraiment ils ont brûlé biso makasi mokil Mobimba, vraiment tout ça choqué quoi bah était virus Oyo vraiment ils ont fait ça passe, il y a un moniteur ça qui est fort biso Bionews télévision, tout qui était sur place tout solo là na maman Solange Pindi par rapport il y a orientation Oyo ba mpaka ba micro ba pesa qui est et quoi aider biso voilà et déjà tu comprendre que avec le virus le quoi a température élevée et voilà pourquoi ils ont il y a une maman qui ils ont biso pe air non surtout milaka mai et après au milango ils ont fan ils ont ban fan là ah OK ouais donc chaleur on a répété moto on a sur betio. Voilà quoi. Voilà, comprenez. Là, c'est juste pour sauver des vies, hein. C'est juste pour sauver des vies. Question pour nous tous en abon moi, tobika o tobika bobo mesano. Voilà. Au tiède, au timo munga mokie, ou meli yango et donc au télémission na mongongo et bomi moi microbe ou fandi awa et après du coup ça la met tous de temps en autre 3 fois même par semaine donc au continue à la température wana élevée chaleur wana et côté maboko pe il faut juste maboko air nyonso parce que donc maboko pe ko simba mingi tene longi donc aussi il faut juste que ce que nous toucher boité mais toucher la coude donc quand tu fais ça là c'est bon mais pas comme ça donc ma beaucoup tellement que microbe azofanda trop dans ma beaucoup il faut juste éviter le main au boité nelongi il faut faire comme ça né ko aider biso boité une fois oui les agents moro unique donc garder en motif mais si on garde on bomba malade donc si je comprends bien que mouchoir na biso ya lamba qu'il faut pas utiliser non il faut pas utiliser donc tout ça là mouchoir papier OK bah mouchoir papier ça le boaki OK merci beaucoup de précisions au jour d'aujourd'hui. C'était là votre humble simple serviteur Célie qu'on appelle Daniel le Bika Daniel autrement les 4 FA4 de la presse congolaise. Ça fait du bien de savoir que vous avez belé. Un grand merci aussi à notre maman Solange Pindi et déjà dans les mots mais si vous voulez contacter maman Solange Pindi parce que explication peut que vous allez trop direct peut-être que vous allez belé il numéro ça en bas l'écran mais il faut que ce numéro moto a quand même orientation maman belé ba ko pe ko penga et pour avoir orientation par rapport il y a formule au tu l'accès biso numéro nangé ezali 089 96 36 766 on rappelle ça la WhatsApp ya wana so obengi ngai no restaurant bino elungu voilà merci te bakandeni osala. Merci beaucoup, Bakaka Nenge et Yakosala. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Vous mettez la fin d'une chose qui son commencement. On a commencé depuis au début avec notre invité d'aujourd'hui. Elle a accepté de partager quelque chose au Yebina Bisso juste pour sauver des vies. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques chez Bionews Télévision, la télévision autrement. Bye bye.